Tango surtout na sava na Nzambe. Vuluzi kimbangu ilongona ya kimpa na bankulu na bambas ba danger. Ngunza nzembu na nzembu zaka na message nango pe nzembu na nzembu zaka na nguya nango. Liboso bena bato banda bemission na biso mais na yemba waka na loyembo. Ingeta matondo yango na prière. Loyembo pesa prière, mutu musu pa ko ikoza sambe nete mais adorer ka tata mokina nyos. Elongona fumu kimbangu. Kiamatondo tuvana kwa tata vangi. La tuni yo beni kimbangu vuluzi. Parce que la différence entre prophète et vuluzi, c'est quoi différencier biso? Il y a zan vuluzi nanga, azan vuluzi na yo ato boya ngona plateau, azan vuluzi ya baindo. Azan vuluzi. Ingeta so pe tozongi sukuna kote ya Jésus Christ, to bona pe yepe azan vuluzi. Et tota nganzi melaka vuluzi kimbangu. Na tuni di la religion kimbangisme. Te ngai na nzimelaka nde mvuluzi kimbangu. Maka kimbangu na ndimelaka kimbangu. Ngo o bafundaka fumu kimbangu tanga kimaka na prison. Ayebisa bango mboka oyo batu ba obala te. Mboka oyo ba mibali ba ozami yibi basi ba obala te pezali. Wapi? Na ba kongo. Ingeta ya koleka pardon. Pote ngana lobaka ngo na mona mvuluzi kimbangu. Ala ta liputa. On a tali sabatu bo solo boyebi vérité. Ponga na sabe na tous les sortes d'églises. Nazaki nduma molimo nga même na ba markari. Ba maman langi na sambela na ba chapelle de vainqueur. Sambela. Na sambela nazaki kutu ba protocole na lambela na ba serviteur tango ba uta Nigeria nga na lambela bango. Na chapelle de vainqueur ya Mwanda. Ba bimisande histoire vraie. Pote fumu kimbangu ataka ki Bible te ke adatika ke bozo Bible o boti conseil lango te. Ingeta non te sabato ta bo soloti. Atoza kilongo te. So ina kata kilongo na biso kuta keluka. Denis Lesipe a utilisé le pouvoir ya bangunza. Peut-être que Denis Lesipe a kimane na mpanja ba pasteur azonga na mpanja ba musicien. Oh mate. O matokita. Na kati église, na politique. Tota isaka bato eza bosolo boyebi vérité. Pote a utilisé ki o ezali asaela ki o ezali pouvoir na biso bangunza. Réseaux sociaux na bino pe o publier yango. Ndela bakanga mama kitambala na kenda pe bar na kenda hotel. Suwe kamsu. Aza mwana moto te po akosangai. Abongwa ni pete po awangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazareth. Lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi. Kolapye mapapu masope mafuta. Toko kesikana longo na nzambe oyo mabenga na makoni. Efada, thank you Fada. Chers amis fidèles, la nous sommes toujours besoin Kalibako ya Kwanda Biso. Na kacha chaîne Abino Yali Nazareth TV na cadre d'émission Abino Table 7. Vous êtes présenté par votre humble serviteur Dadi Mukoya. Je dis un grand merci à l'équipe Mobimba. Yali Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Maman Tiffany Moko pour la confiance au personnage. Je dis un grand merci la Gires Ozan Sima Caméra. Pourquoi pas toute l'équipe Yali Nazareth TV na spécifiquement vraiment merci et belé. Le Table 7 nous avons Moko ya invité na ngai boyebi déjà à l'école na ba chaîne déjà belé na ba YouTube à l'école na chaîne Abisso les Nazariens TV aussi qui tozongisi les chouchou na kombo ya Mama Kitambala. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Restez branchés, restez connectés dans votre chaîne les Nazariens TV. Avant on va présenter une Mama Kitambala non c'est en régie à tirer vraiment chant aux autres défis bananzam et ça bananzam et nous le sac comme on dit la servante de Maman Tiffany Mokwa et puis on se retrouve après cette chanson. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Eddy Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays.
Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Bokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Koumanakana, les lots ont imposé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouba. Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. C'est on a Giros présent sur ma caméra. À fond la caméra présenté bino Mama Kitambala. Bonjour maman. Ingeta Matondo Mbuta. Santé Nini. Bien Angola tata, tu évites on est surtout tata Zobatela. Matondo Ingeta. En forme. Nous faisons malamu elongona fumukimbango pote tango surtout na ebsaba na Nzambe. Vuluzi kimbango elongona ya kimpa na bankulu na bambas ba danger. Ingeta. Ok, maman Jati par rapport à votre union sous basé Libako Kolando en ce moment dans les Nazariens TV, maman Jati nous sommes sur la chaîne puis que ça fait tellement longtemps ou les cas qui la chaîne la Monsieur les Nazariens parce que le lot surtout est mieux na quartier les Nazariens TV moi j'entends quoi ça maman. Ingeta elo ka Natal Sabana Nzambe. Liboso na bandana loyembo po ingeta loyembo biso bangunza nzembo na nzembo zaka na message nango pe nzembo na nzembo zaka na nguya nango liboso bena pa to banda émission na biso mais na loyembo ka na loyembo ingeta matondo yango na prière loyembo peza prière mutu musu pa ko ikoza sambe nete mais adorer ka tata mokina nyos elongo na fumuke mbango Kiamatondo tuvana kwa tata vangi Kiamatondo tuvana kwa seo Kiamatondo tuvana kwa tata vangi Kiamatondo tuvana kwa seo takimbangu ingunza wafwila kwa beto mukanda ndome ope valongo imwina wakwi kama kaena Yesu kako otonda tondele fumwame tondele onkia bankesa tambula ngitilomba kwangese mboka zeto tambula tata utua ingeta tozong sika lokumu epa tata mokenda nyonso na o azosalela biso bato na sena moi oyo yango tozong sika lokumu pe kiembo na masan joli ezong epa na ye moko yemei Vuluzi ya bandombe ingeta to uti komona ozoyemba olobi nini nzenka ingeta total sa tozo nzembo biso toyoko nzembo na yembi eza kozongisa lokumu epa tata Nzambe mokena nyonso na o azosela biso bato na sena moi ingeta matondo soki yokangaki yango lobi po na lobi ba mwebele ingeta matondo na bimisi mwa ke manzungwa okobandi ya nzembo olele yango fora ingeta matondo tonda tondele fumwame tonda tondele fumwame nazozongisa lokumu pe kiembo
et pas tata mokeli na nyonso elongo na mvuluzi kimbangu matondo kimbangu aza prophète azaki prophète de kimbangu azaki prophète azali mvuluzi. Oh, bongo prophète yoka ingeta total sakabana nzambe o eza bosolo boyebi vérité. Différence entre prophète tango nyonso tu natal sabana yoka. Si ça peut question là. Ingeta tango yo tie déjà que vulu kimbangu aza prophète te. Différence entre les prophètes na bi kimbangu aza prophète na bi so comprendre question là. Na tuni yo bengi kimbangu vuluzi. Parce que différence entre prophète na vuluzi ko différencier biso. Mvuluzi. Mais mvuluzi, tozotalisa ke tobi mvuluzi ya bandombi. Tata nanga, mobikisi nanga, molobeli ya solo. Mvuluzi yango ka tolo ba prophète, so tolobi prophète, molakisi. Tango na lobi mvuluzi. Mvuluzi ya bandombi, molakisi. O eza éclaireur nanga. To ya biso nyonso tu ba yindo yango tolobi mvuluzi. Poso tolobi ke tolo ba mvuluzi kimbangu. Ya za mvuluzi nanga. Azam vuluzi na yo atobo yango na plateau azam vuluzi ya baindo azam vuluzi ingeta so pe tozongi sukuna kote ya Jésus Christ to bona pe yepe azam vuluzi tota sabana nzambe o eza bosolo so pe to ke sukota Mahomet azam vuluzi so to ke sukota Buddha azam vuluzi ngati kona to belela mvuluzi kimbangu vuluzi ya bandombe ya noir nzambe ba tumoyini yo poza nzambe kimbangu poza nzambe ngape na nzambe ingeta matondo tozana makoki akoyoka nzambe me akomona nzambe te ya nzambe lolenge na moni yo lolenge pe tomona kiki mangu aza nzambe lolenge pe bomoni nga aza nzambe lolenge pe na moni yo oza nzambe lolenge pe na moni cameraman aza nzambe ingeta matondo mbangu aza nzambe inga pe nzambe surtout toi nzambe ingeta matondo. Ok, voilà, cher ami, tout ça toujours la maman qui t'emballe, vous avez vraiment branché, vous avez connecté, vous avez ma soleil belé na maman, le vraiment tout est lié. Non, c'est d'abord na batutu, comme ça micro parce que micro moisson, ou c'est moisson, donc c'est moisson vraiment. Ok, voilà, tu continues toujours à émission partout dans les quatre coins du monde. Voilà, je vois mon ami Joe Fatal depuis Maroc. Pourquoi pas les boss Willy Kanda. Maman Kitambala, est-ce que vraiment on dit la kimbangisme? Kimbangisme. Nga ndimela ka mvuluzi kimbangu. Na tume dimela ka religion kimbangisme. Te ngai na ndimela ka nde mvuluzi kimbangu. Bato kimpevi. Bato kimpevi. Ingeta tozana o tozolo ba kintuadi kia bangunza na kintuadi ya pamba. Ingeta ngati kona ndimela ka kintuadi kia bangunza. Ingeta matondo. Ndondi makimbangu mondi ma religion kimbangisme. Otuni ngango. Otulinga clairement nazondi makimbangu te na ndimaka kimbangu na ndimela kimbangu. Voilà. Kimbangu. Kimbangisme ondimela ngote pona. Kondimela lokola na kondimela. Ponga na ndimela ka na nzela tata moke na nyonso wa benginga otali singa obike soki na ndimela ka kimbangisme. Kimbangisme te bongo. Kimbangisme. Voilà. Ingeta ngasiko na ndimela ka tata moke na nyonso. Elongo kana fumu kimbangu. Ingeta. Mais ozondi makimbangu mais religion ozondi maté. Parce que surtout ozondi bien. Te kimbangu atika ke église te. Mais Jésus pas tiré église te. Ingeta tota sa tolbeta masola kimbangu. Jésus pas tiré. Tolbeta masola mvuluzi. Toto mema opesa. Ingeta matondo. Kimbangu tiré église te. Mais Jésus pas tiré église te. Te wanga yebite nga na lo bakaka oya kimbangu. Na baka wa kimbangu. Te total saka bana nzambe bosolo boyebi vérité na nazaki na ba serviteur kimbangu to Jésus Christ. Kimbangu pas na ba serviteur na ye. Ba ko tangela ngape ko ba serviteur ngo. Kasi ngeta total saka bana nzambe oza bosolo boyebi vérité. Yo tuninga soki na sepela kana ngote soki ko sepela eza 3 mois trop dire na ko sepela. Te kona nga na kwa ka fumu kimbangu. Fumu kimbangu. Te nga na kwa ka fumu kimbangu vuluzi ya bandombi kimbangu. Ingeta. Ok, voilà, tu as toujours l'émission la biso. Tu parler sur quoi tu as toujours tu parler sur la prophétie. Au lobby que non on dit la kimbangu. Est-ce qu'on dit la rapide prophétie ne aloba? Ingeta e belé ya mingi ya koleka. Kimbangu aloba. Matondo pezo salama pezo kokisama. Pe mususu soya. Neti o nini aloba. Ingeta matondo mvuluzi kimbangu albaki na 2021 un secret. Na 2021 tokomona bépidémie makambo ebele bato bosela nzambe na bosolo te misala bango ebima na poisa
aloba obilaka oatika na 4 coins ya mokili pe ezokokisama ezokoka suka na kokokisama mingi ya koleka matondo naza penza ba bilaka to ba promesse ofumuki mbangu aloba so to zongi suka sima fumuki mbangu na 2021 ezalaki 100 ans wakokisi un siècle banda tika ba prophétie na ye mais makambo aloba ke ko sama na 2021 et salamaka pe ezokotie so ko salama mingi ya koleka ingeta to mona ba épidémie to mona ba makambo ebele bato ebele bakadia pemba bakufa na ba corona bakufa na makambo ebele to mona ba pasteur alokuta ba mitakala ba pasteur ebima to mona bato misusu o bande ko sama kamuna ko bomba ma mvuluzi kimbangu bo révéler ka la Bible te to zongi ka ter Bible o to te sabana nzambe o za bosolo boyebi vérité Bible na komango o to te saka bato za bosolo boyebi vérité yo tuninga question ngape na peso réponse yo bisinga bilaka makambo fumuki mbangu aloba fumuki mbangu aloba makambo ebele peso koka na kosala mape koka suna kosala mapote to zaki na ne azibula fongola meso mwene kokanga misu bayiba biso ya biso ebele kokanga misu lelo ba papa ebele babenga bandoki ba mama ebele pe bana ebele bakomi na nzela cause ya kokanga misu OK bato baya ba pasteur ba boma mokili pe ba boma mboka ingeta to te saka bana nzambe oza bosolo boyebi vérité mais nzoka tenga zanga pasteur te tonza tuna talisa bana nzambe na mambi kudi wana o ba pasteur ba benga na nzela o ba kosa bana nzambe ngayo qui pas envie ta personne et non te saka bana nzambe oza bosolo boyebi vérité te ingeta yo tuninga bien nga pe na zongisi obi question réponse mutune yo question réponse yanga ingeta matondo fumuki mbangu asana babikamu ape makambo fumuki mbangu aloba ti lelo kokisama pe e continuera suka na kokisama neti lelo ni na loba na avenir dans le kokisami o il faut ya kokisama ingeta ye belé ya pe belé da bomoni o izo ya shiko e belé ya mingi ya koleka pote fumuki mbangu etikali mukia na obimisa même ba pasteur likolo ba cher pasteur ote ya mamone fulunga fumuki mbangu pote ye akimpa da bando bima na église catholique tote saka bato eza bosolo boyebi vérité qui prend vita abandi dako bima na église catholique o tote saka bato eza bosolo boyebi vérité fumuki mbangu ye oto ko ba ke fumuki mbangu ye ndaza mvuluzi ye ne nzambe ya biso bandombe o ya yakina mukanda kieluka fumuki mbangu ye ezaki mpeve molimo nzambe molimo bongo ndenge nini kote mususu balo bake molimo balingi yango te njoka te fumuki mbangu eza molimo fumuki mbangu aza mutaki mpeve pote fumuki mbangu alamwisa memi bawei asimbi te me otaka loboko be bawei baolamuka fumuki mbangu esika nyata so yo kyo nyate koki ngana nyate koki mutu totaki nyate koki fumuki mbangu alakela aloba babilaka mususu aloba etikala soto okina babome za ba village mususu basi batu baloba raté ezana ba village mususu kana nzela ba Congo o bafundaka fumuki mbangu tanga kimaka na prison ayebisa bango mboka o batu ba obala te mboka o ba mibali bozami yibi basi babala te pezali wapi na ba Congo ingeta matondo tote saka batu eza bosolo boyebi vérité so okena ba ka 15 okokuta maloba fumuki mbangu ndenga lakela pe salamati lelo ezali batu batiango na ba commentaire fumuki mbangu asala babikamu apa kotiana kosala babikamu ebele ya mingi ya koleka pardon pote ngana lobaka ngo na mona mvuluzi kimbangu ala tali puta on a talisa bato bosolo boyebi vérité ponga na sabe na tous les sortes églises nazaki nduma molimo nga même na mamakari ba mamo langi na sambela na ba chapelle de vainqueur na sambela nazaki kutu ba protocole na olambela na ba serviteur tango ba uta Nigeria nga na olambela bango na chapelle de vainqueur ya Mwanda na sambela na église ya mamo langi na Angola na Prasia c'est que na sambela ba tous les ba sorte ya église mais mokona mona ka fumuki mbangu ingeta pe a continuer suka ko bimelanga tango nyonso elongo na ya kimpa na balongi na bankulu na bambasi elo tota sabato eza bosolo boyebi vérité pote bayeli biso ezali kibonzambe ya bopaya mais nzoka te otoza na ne ya zibula papa zo kipete mais la Bible nous dit aller faire du la Bible nous dit la Bible nous dit nga tanga Bible te po ngai nde na zaboye ingeta ngai nete saka bana nzambe ngai nde ngaboye nde na zaboye na mona ku Bible nga na fulu nga soto nito te suma ka Bible pesa pena na ko boye yango ponga na mona Bible na ngisala melanga boye na fulu etambole kepe limwe nga on a te saka bato za bosolo boye bi vérité po ba kosaka biso liboso Bible za munduki so moni milimo mabezwa Bible la kisaye molimo mabe kokima mais lelo ba Bible longwa ba komisi Bible na ba tablette na ba téléphone
Ba comme si Bible na ba téléphone. Si ko ti okuta na molimo mabe. O longo la téléphone no mot de passe. O kota ka soki na verset ni baloba zwa Bible ba mamu. C'est que molimo mabe ko damé yo. Mais Kimbangu ye mo aloba ke biso aloba na ba prophétie na ema mo aloba de toyoka ba de bato mona ba volus baloba ba ke no atika apesa bino permission botanga Bible parce que histoire bita rani za ingeta matondo o kanga na ta saka bato eza bosolo boyebi vérité babungi saka bango nenzela babungi saka bato wana nenzela bakende ko kotisa bango o ezaki kibonzambe ya bopaya mais kasi histoire na biso te eza histoire te wana histoire te babomba histoire babimisande histoire vraie pote fumuki mbangu ataka ki Bible te ke adatika ke bozwa Bible o botika osela ngo te biso totanga kieluka fumuki mbangu utiliza ki kieluka buku wana eza tamu nene Bible akuta etelema te o tote saka bana nzambe eza bosolo boyebi vérité c'est que fumuki mbangu ngai na yebi te soko tali na Bible o bandi na Matthieu kuna soki ti na Apocalypse o tikala omona komba fumuki mbangu te c'est que même na Bible ye moko ewanga na fumuki mbangu e boya okoti c'est pour taza danger aleki bango o tote saka bato eza bosolo boyebi vérité soko bandi banda na Matthieu kita kuna ti na Apocalypse okokuta ba Jean ba Pierre ba Matthieu ba na te na kati ya Bible batangela nga tozotanga pisomi moko elobi boye to fumuki mbangu alobi boye te siko baboya kokotisa fumuki mbangu na mukanda wana elokuta oyo ezoboma mokili fumuki mbangu bano tosalela buku wana bano bayamune l'équipe na Bible est-ce que ça non tesaka bana nzambe eza bosolo boyebi vérité so oyena bakilongo na biso okuta ngo ingeta non tesaba te eza bosolo ti toza kilongo te so oyena bakati ya bakilongo na biso okuta keluka bosolo boyebi vérité kana kati ya keluka balobi ngunza to mwana nzamba koza na mwasi mibale te akoza pena mibale te mais so ke kuna na kati ya Bible au moins la batu musuku bazaka na ba ata ba 6 fois ata ba 12 ata ba 24 Ancien Testament ite totali saka bino bosolo boyebi vérité eloka yo tali singo bike fumuki manga sela ka Bible siko muto sela ka Bible pourquoi kombone za kati ya Bible te pour so kombone kota ka ngaza ba dégâts pour ya za bosolo boyebi vérité matondo ngeta mais a ozo ba mamu ya PV tozo wana na mamu ya PV mke PV mais to mona ba to mona église ki mbangis mais bazo telemila ngo bazo telemila ki PV mais yo a ozo ba ki PV ki kitoko makasi do PV wiza swa lu batulungisa do PV wiza swalu batu yandala eba pasi eminyoko eye kideta kimbangu kwange ye kakatulo mbanga tatatala pasi na minyongo ini eni velela sebwa mingi balongi lo kwange ye kimbangu au bata mvuluzi kimbangu weza bo solo boyebi vérité kimpeve kimpeve niti biso bangunza to abata kimpeve makasi mais ba kimbangisme ba bi kimpeve non ko kitende ni bino ko ingeta bango data na ota isaka bana nzambe babunga nzela ko tati ko ota isaka na ota sabato eza bosolo boyebi vérité po molimo na nzambe pasola ka mutu nzela pe krela mutu eloko sike eloko ezate babingo na kimpeve bandi ma kimpeve ndenge ni ba kote mususu eza ba kote osela kimpeve te po so mosala ba kimpeve ba vérité bele ko bima po kimpeve e bomba te kimpeve ko ko pindola mutu mususu e ko pindola eloko mususu edaki na ngwe kieko même si vous connaissez un eloko mususu kimpeve pe ko bimisa ba biloko mususu c'est que kimpeve batelemela kango te kimpeve pe basakana nango te kimpeve ingeta tota saka bana nzambe bosolo boyebi vérité pona bino ba ngunza kimpeve oh mvuluzi kimbangu ye moko ndena molimo santu kimpeve siko ndenge nini molimo santu kimpeve aboya kimpeve o tota saka bato eza bosolo boyebi vérité po esika o bosoto pe mabe ezali bolinga kimpeve te bolinga bosolo te po kimpeve molimo nzambe pasolaka mutu nzela krela pe mutu eloko esika eloko eza te molimo nzambe pe balobaka makambo molimo babundaka na molimo to mutu alongi pe na mosuni mutu alongi
mais mutaza ko kangama na nzoto yo bandi déjà ko buni ko sunge na nzoto mais na molimo quelque part ba déclarer na lolenge mabe c'est que nyoso tu yo sa na nzoto eza pamba pe molimo nzambe ça sa mutu bererte molimo nzambe pe tatonate mais ki bo nzoto nde tatonaka et ko ça peut ba tu berere ebele et continue pe na ça ba tu berere ebele mais molimo nzambe yango ça c'est recte po te soke lobi i il faut tikala i soke lobi o faut tikala o total akabo solo boyebi pe vérité matondo total akabo solo boyebi ingeta mais maman qui tambala to moni na ba photo o ezali ndako to moni photo ma mutu na lisu wana zanani ingeta matondo bino boye pele bokoti tina kata ndako na bokuta photo moko eza lisu ingeta ngunza ingeta matondo ingeta matondo ngunza na lisu moko ingeta wa kota ka kende komona photo moko eza kata ndako mama kitambala ngunza amoni mutu mo baza lisu moko munoko zape moko ça l'histoire à Satongera te ingeta il faut siko ake so atala bien ataka pena kombo wana bakomi na se voilà histoire à Satongera lisu moko loboko moko te ingeta wana za ngunza asalaki pe bikamwa ebele pa kota ko sala nzondo omi baba denilesi soto koti se bamba denilesi babilo musu te to te sabatu eza bo solo boyebi vérité te to te sabatu te eza bo solo boyebi vérité denilesi ko sala mamoni na bi yo te na talisa po denilesi pe utilisaka o ezali pouvoir ya bangunza pasteur pétage ingeta to te saka batu eza bo solo boyebi vérité ala ndayo oh nazo talisa batu eza bo solo boyebi vérité yo comprenez que Denis les akima na mpanja ba pasteur azonga na mpanja ba musicien oh mate Omatokita na kati église na politique na maman na bino na break the deck na TikTok maman nanga Merci. Mikolo ngabo. Oh, pétage. Dodo si yangwana. Yangwana. Mutu. Moi, t'es dans la makolo. Et dans la makolo. Et dans la makolo. Donc, ouais. Kasi mutu. Tota isaka bato eza bosolo boyebi vérité. Pote a utiliser ki o ezali. Asaela ki o ezali pouvoir. Na biso bangunza. Po soko zongi suka kuna. Kene siko mutu ana moni ali sumoko tanga kombone na se. Mais ce qu'on zongi ni susu, na babikamwa pe ofu oyo delile sa sala. Et là pe banzondo, muta kwekuna. Total sika bato eza bosolo bebi vérité. Le autre yena ki makamunete mena toucher kaka. Ingeta. Pasteur nini a pas Denis o basalela o basalela bazonga na kingunzo basalela nguba te nga lobika Denis ça c'est la kingunza meilleur bomba ma. Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays. Et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe na Isaac, Nzambe na Jacob, Ozali Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Nokanonga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo. Peuple croyant docile et social. Naye bisayo makambo sali na bokonzi ya mboka nanga Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air tremble
mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Kumanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon peuple délige, comme mon bêta, libanda. Na kati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati, po bolingo ekangaki ye libumu. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moto. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo, le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kachafati. Lelo tokomo mono Kachafati. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Maméri Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo bakota na kati, pour mon peuple délige comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi Wanzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje, Mama Denise Nyakero Tshisekedi, Konsesi pour papa. Acte 24, verset 3, Code Amboka Nangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziamina Kibila, Kupeka tuyabe na Egypto, Bajika bayi baswani Kongo Afrika mukanana to. Mwambi Wanzambi Marie-José Afoka, lelo Kongo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini pona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, dengo pakolaki bakonzi mafuta, dengo pakoli pe mokonza mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo Mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi Wanzambi. Este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Basi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekimela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu. Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Mutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona bokonzi Congo Afrika, Union Afrika yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo, kasi oyo ezali likambo ya mabele. Célébrer. Mwambi Godempo, Mwambi Tambuluko, tu as un Mwambi Jean Mosco Kindomba, Israël Lamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays, en nous donnant ses bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Azamwana motote po akosangai, abongwani pete po
wangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete